Bonjour fidèles internautes, bonjour, je vous aime tous. Ezali Wabino Sephora Kings. Il y a Tindika TV, Mikolo pour la retrouver ngai na Tindika TV pour s'abonner et c'est juste bot beta Tindika TV pour cause d'informations ezali précises, réelles na Tindika TV. Je vous aime tous. Tindika TV, number one. Mbote bandeko balandi ya site na biso ya internet ya Tindika télévision ndenge toujours bomesana ko ya biso na kati ya betando mike na bino lelo isu to sili ko sala descente esika oto ko yambela bino to ko kuta na moko ya ba invité o bomesana pe toujours ko yambala kati ya Tindika télévision na kombo ya mwana mboka David Tunga to ko meka ko sala mo ba analyse ya ba questions za nango sur le terrain to ko meka ko analyser toujours na cadre ya ba actualité politique ya mboka na biso na bosante ba boss nga Papi Kelina Refin ki sombe o bazali sia chaîne o bazomi na ngambo ya Angleterre. Bénédicte Mwanza moté malida tango pe na bosanyote jema kindole depuis magistère la divine mianda pe na bosanyote mbote mwana mboka ndeko David Tunga mbote mama Sephora na sepeli makasi na lelo ndenge oyambinga susu na chaîne na bino Tindika na tout le monde bazali ko disposer tant na bango balanda David Tunga défenseur ya peuple l'un des combattants des leaders PS oyo wapi alala kate toujours na souci ya ko vulgariser vision ya chef de l'État et puis na micro na yo naza ko profiter ko souhaiter joyeux anniversaire na grand frère nanga Mwambaka Longi babenga ke Tibeton. Joyeux anniversaire à toi mon grand frère, je t'aime beaucoup. Je te souhaite longue vie. Nzamba bakiselo mikolo vie na ezala na esengo ozala heureux ozala heureux et plus prospère durant toute votre vie sur cette terre parce que talakaka okoma pe mokolo ozaya ya oyangai ona lingaka mingi. Fidèle internaute qui m'a na ba question na miso mwana mboka ndeko David Tunga to koluka to yeba mwa bilan ya ndenge uta tata ekola sili kokoma na pouvoir ti kokoma na mokolo ya lelo bilan nini oya malamu to ya nini ya malamu esili kosala ma depuis kokoma na pouvoir. Merci beaucoup maman Sephora na question moko pertinente otuningai pour na kolobela bilan ya chef de l'État Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi wazali ko incarner changement oh lelo azali papa ya gratuité ya enseignement oh lelo azali fati social. Je pense que nous na bilan na ye eloko ya liboso ezali gratuité ya enseignement to mona depuis mboka na biso kozala mboka kopesa gratuité to base na peuple congolais to na bilenge ba leki oya biso etala kosala mate ezakaka na bokonzi ya Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi Fati béton Fati éducation. Deuxième bilan il faut yeba ke na mboka na biso makambo ba bengi ba figure emblématique to ba prisonnier politique bazalaka lisusu te bilan mosusu lelo liberté d'expression au babengi vraie démocratie ezali palpable puis touché du doigt oh lelo batu mususu bakokaki bonne possibilité ya ko s'exprimer mais avec soufati béton liberté d'expression ezali et puis lelo ba arrestation arbitraire ezalaka lisusu te c'est-à-dire ba impunité ezalaka lisusu te ba enlèvement ezalaka lisusu te ba trafic d'influence ezalaka lisusu te mais ba enlèvement ezali na lobby ba enlèvement à caractère politique c'est-à-dire que parce que au PC propos tel boye lobby kuna oye ba comme poursuivre mama soki kezalaki mais yo moko yebi à l'époque lorsque Joseph Kabila était encore président na mboka au moment que tozali koloba boye monsieur c'est 4 années déjà destination connue et puis mukamate ba kasho ya sa mabele za susute ba aner bazala sute c'est-à-dire que bilan ya chef de l'État na espace ya une année et quelques mois, ils allaient largement positif, mais mandat naye, ils allaient il y a une année, tout ça, mais là, tout soutenir, ensemble, le peuple congolais, c'est lui qui s'est dit, oh, ils allaient congolais. Parce qu'il y a aussi des d'origine, il y a aussi des étrangers, il y a aussi des Banyamulenge qui se dit aujourd'hui des Congolais, au Bazali d'origine, tu es bien ou très bien. Il faut quand même qu'on se dise la vérité en face. Alors, nakanisi que nous avec Tikali comme Bamboula parce que Rosala c'est le président kosala ba mandat na yepe koki peuple la lobby kopé maté tozana no posa na yo zongana et kozala rien que Fati Béton Félix Antoine Tshisekedi azali ko incarner changement l'espoir de tout un peuple congolais. Siko pona yo mwana mboka bozali ko se retrouver ou tata école asili ko comme en fonction
qu'on s'est retrouvé, je ne sais pas, dans le contexte ni nos alliés kolobela. Par rapport à Nyonso, parce que bozo sala, bozali ba membre oyo, bozali ko sala partie ya UDPS. Donc par rapport à Romo na mutu na bilo moko azali ko konza to azali ko zala ko azali na kiti ya bokonzi, on peut dire comment na bino bozali ko se retrouver par rapport nango ou comment? Maman, il faut que na libota chance pe sa marana bana no surtout mbala moko te. Comme preuve, l'UDPS a été créé par nos pères fondateurs, 13 parlementaires. Mais je crois na bango no surtout ils ont mokota comme président ya mboka oyo. Mais les autres allés na fils d'une produit de l'UDPS, fils biologique et puis politique de l'UDPS. Ndé Lelo Azali, président, actuel président ya mboka na biso, comme on est Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi. L'UDPS n'est pas là seulement que non pour na ngaimoko, mais ils pour na peuple congolais. Parce que le président Félix Azaka, président de l'UDPS, Azali président de tous les Congolais. C'est-à-dire que le lot va bénéficier, par exemple, le la gratuité enseignement. Et puis ça mis Kanaba membre de l'UDPS. Et puis ça mis ensemble la territoire de Mokanabi Soto, République démocratique du Congo. Et je pense le lot Nalanda qui peut ministre à fonction publique, Madame Yolande, par rapport à la présenter qui programme naie. Et je crois que le peuple congolais les lots batebele va comprendre avec Fachi Béton après ce qui discours na Londres kolobake sur le plan numérique la jeunesse la majorité de la jeunesse bazali ko maîtriser yango donc comme ba milliardaire mais jusqu'à présent ba congolais va comprendre bikolo tozali ko kende okozala susu na posate que non ozala engagé quelque part tu es à la maison mais tu es patron. Mais je vous dis ce qui est vrai, mais il va comprendre. Les alliés déjà na kata kosala sur le plan numérique, mais il va comprendre. Ozakout na posate que société songolo pas kala engagé mais on va ni na palais, mais chaque fin du mois on bimisa $1,000, $2,000, $5,000, voire même $10,000. Mais tellement que il va comprendre sur le plan numérique, mais on ko landanga ya bi David tunga très bien, akoba que non solo déjà bozezela na mboka sans que ozala engagé na société songolo pas kala. Yo moko déjà boss, yo moko boss, c'est-à-dire que muto convient via muninga aoza asute. Mais moi mboka balobi bino batayi de pes bozaka ka koloba loba mingi mais elo moko te ezali komona na kovanda banda tongo ko ganga koloba loba elo ko moko te ezali komona na kaka koloba loba. Mais yango na uti koloba no a na uti ko démontrer à long et à large par rapport ya vision ya chef de l'état ko vulgariser vision na e. C'est pour vous dire que non bato ba koloba wana eza bato bazila que non autre toi je m'aimais. Mais il ne peut pas lutter 37 ans dans l'opposition et ça pour na kaka ngai ditu ngate c'est pour ba jeune belé bango kutu ce sont des gens ba sengala ba kanga munoko parce que si le loto zana ba kuluna et ça suite à régime passé moi na botami de 0-18 ans atikala jamais ko bénéficier gratuitement enseignement le loto zana ba kuluna le tomona ki ba ujana tomona ki ba shege c'est-à-dire que nos classes to génération il y a ba jeune na biso c'est-à-dire que éducation erronée. Je vous dis que non, les lorsqu'on l'a dit majorité, il y a biloko qui ont importance, c'est ça toujours bêtise. Même dans internet, même dans les réseaux sociaux, ok non, les loko lingue ça la pena makasi pour battre battre en cas ba ko préférer balanda toujours ça bêtise et non qu'on s'est donné na oza qualité. Alors c'est pour vous dire que non. Alors ça on apprend à tous les Congolais, ok Seigneur tous les Congolais va se retrouver parce que l'oba qui n'a pouvoir naé, il faut ba jeune, alors ba qui ba côté, ba jeune, ba zalaba milliardaire. David Tunga tomonaki interdongo yi asile ko accuser tata ekolo na ko sala ete azo violer constitution mais tomoni so azali ko senga ete akutana na tata ekolo chef de l'état pour que ba solo la tokozo mama loba par rapport na. Merci beaucoup maman Sephora na question tuni parce que na sepelaka no makaso za journaliste Maël Epe Bwanya po mituno tuna kesengeli keto ya no la ba kolanda biso ba comprendre oyebi na pesa des fois raison. Na moko a conseiller chef de l'état conseil Bilomba on loba que ya le kana université place la somba ba diplôme te et puis ko pesa lisusu kozala susu muke ko pesa raison na o azali député provincial ya biso UDPS maître Pike Kazadi on loba que deux fois ils na bat mususu ba bazwa diplôme na kibumukolo on so comprendre on mena mboka méritate wana yo mutolobi mais il faut l'en explication nango na lobby o ko landa comprendre ce que je veux dire il faut que na mboka na biso confusion ezali trop tozoye baté qui est constitutionnaliste qui est juriste tout le monde s'est fait constitutionnaliste tout le monde s'est fait de juriste mais tango yo o constater
violation de la constitution. Mais d'abord, lorsque quelqu'un qui se dit juriste, azali ko parvenir ko maîtriser la constitution de cannabis, c'est grave. C'est grave. Quelqu'un qui se dit juriste, azali ko maîtriser la constitution de cannabis, c'est grave. Ça, c'est un. Dédé, vous savez une chose que non, mais c'est Théodore Ngoyi, c'est un kabiliste. Akoki Kowanga Nangote, Mboule Belé Aleka Mopanzi à Joseph Kabila, azali le sénateur à vie. De deux, azalaki candidat malheureux. Est-ce que vous pensez quelqu'un qui est malheureux akoki kobimisa maramba bonne na munoko na ye? C'est-à-dire que oyo azali casquette oyo azanango ezali ko refléter ozali kobima na munoko ne par rapport na bajustement na ye. Maman, na mboka na biso la personne qui est censée trouver to ko constater violation de la constitution ezali procureur près de la cour constitutionnelle. C'est lui qui a constaté violation de la constitution et pas chef de l'État. Et c'est lui aussi qui est mieux placé, il a déféré chef d'État devant la justice. Mais et puis je vous dis ceci. Le président Félix lui-même n'a pas nommé ses magistrats Yemoko. Et ça a un conseil supérieur de la magistrature. Oh, bakotaki, ne ba pesa ki ba komwana pourvu que le président Sanini a nommé Bango. Les juges là qui ont passé leur vie, il y a rien que droit. Je pense que non, balingaki comment dirais-je, bakokaki ko appliquer, to mettre en application l'ordonnance. Au moment que ba remise et reprise, et c'est salami des gens. Vous voyez que non, M. Théodore Ngoyi est en train de jouer le jeu du FCC. Mais voyez que non, c'est qu'il est en train de chercher à cause de l'incapable de maîtriser les conséquences. À cause de l'incapable de surmonter les conséquences. Parce qu'il faut que non, Nambo Cannabiso, d'abord, le président Félix Aza, le président le mieux aimé Nambo Cannabiso, depuis le président Baleka Nambo Kaoui. Et ça, je vous dis vrai, c'est le président congolais Balingi à 99%. C'est le président Félix. Quand vous touchez le président Félix, vous touchez directement 99%, il y a la population de Simanaï. C'est pour vous dire que non, M. Théodore, je ne sais pas si le pasteur, pour moi, il faut battre dans nos colocans, place bango ba père spirituel na bango tu ba kate na ne ba père spirituel ya Théodore Ngoyi c'est du pasteur ne ba père spirituel na été au moins que les Congolais faut comprendre que toza pour changement ou bien toza pour un changement. Oh, Yazali Koloba, ce n'est que théâtre et puis ce n'est que un coup de paix dans l'eau. Ça dit que Kozala n'a pas d'impact mon côté parce que le peuple congolais 99%, Azali Nassima, il y a président Félix et maman. Et j'ai dit pour dire à M. Théodore, c'est pour violer la constitution, pour l'intérêt du peuple congolais, biso te imposant président Félix, biso peuple. Dans le but violer la constitution n'a intérêt il y a peuple biso peuple to continue à violer yango pour peuple à se retrouver et non violer la constitution il y a qu'à faire satisfaire parce que dans la déclaration na un juriste qu'il est nous sommes dans un gouvernement de coalition. Ça dit qu'à lâcher le coin de la coalition. Ça dit que Nambo Kanabiso, Toko Manaba magistrat Tshisekedi, Nambo Kanabiso, Toko Manaba magistrat Kabila. Ça dit que non, on est au pouvoir pour diviser les Congolais. Ou bien que Bango Bazalon pour nous servir la justice, pour nous servir le peuple congolais, pour dire rien que du droit. Alors c'est pour vous dire que ce sont des personnes qui Bazana Katia Koluka, va payer au Bazoa qui na FCC, va comme on a moins exalité maman na Zoé Bisayo, ce n'est que coup de paix dans l'eau et kotika la kosimbate parce que aucun kosimba président Félix osimbi 99 Congolais il y a pourcentage au bazar simanaï si l'ensemble est mboka na biso et je vous dis que non et l'okazo luka à cause de incapable il y a surmonter il y a aussi les affaire 100 jours la justice alourdi le peine à la peine pour le DG du Foneur tokoko soma maloba par rapport nango. Oui, merci beaucoup maman obi que eza justice justice ce qui a rendu à barrer naïe moins quoi attaquer en osate mais point de vue n'en étant que citoyen congolais n'a qu'un si que non était ce que doit mbulumba de reste mémoire alobaka que mboko ezo kufa pona kimo yibi ezaka ya Foneur teme y compris à Sokok maman il faut que mboka na biso quand on était dans l'opposition on parlait de la justice soi-disant sélectivité tout bazar qui n'a pas ça justice soi-disant distributive justice soi-disant ko pona elongité OK justice c'est comme ça la musala parce que ça ndekoya moninga ya te c'est-à-dire que justice soi-disant
équitable justice oyo ezali équitable justice oyo ezali pona mutu nyonso tu ozala pauvre ozala riche devant la justice bino nyonso tu bozana na se ya mibeko. Alors lokola lelo justice esalami etelemi oyebi ke ba magistrat bazalaki na souci bazalaki na soif ya kosalela justice mais bazalaki étouffé na régime passé pendant 18 ans. Lelo président Félix atiki justice indépendante ye moko fati béton président ya République démocratique du Congo avec une justice indépendante. C'est-à-dire que totika justice etombolela biso mboka parce que même na Bible balobi la justice élève toute une nation. Même na lola ceux qui discipline kota eza pona par rapport ya justice et Satan mekaki comme sandenga moko na nzambe lokola justice amikotaki na sama ya mabele Jésus-Christ a été remplacé parce que azaki ange azaki beaucoup aimé parmi ba ange panza et panzambe mais tango mekaki ko s'affronter na justice alola akuti aza rebelle a combination ya mokili Jésus-Christ fa ye abete kuna na lola et pe na samuka sani abeti alongi pe na liwa. C'est pour vous dire que nous devons quand même soutenir bazuzi na biso, nous devons quand même appuyer, nous devons soutenir notre justice car la justice élève toute une nation. Dès que tu pona ngezali mukela fa ba pesa mata 20 ans 40 ans. Moi, en Boka, Tomoni, revue de presse, c'est aussi le Kosalama et pas le président Franck Diongo. Tomona qui était à l'objet était calamité parce qu'il a déposé plainte dans Bango et Pona Joseph Kabila. Tomoni peke, Tokotope Tokoloba était Basili Kosangana, l'évêque Pascal Mukuna parce que l'évêque Azali Penabilo Makambune pe Azali a éveil patriotique. Tokokos vraiment likanisno par rapport à Bangomi Balendenge Bazali côté les mapona ko s'attaquer na le sénateur à vie. Oui, merci beaucoup. Moi, David Ditunga, na félicite des Congolais qui prennent le courage. Il y a qu'à dénoncer aux Ali Mabé, aux Bazali qui lutter pour l'intérêt du peuple congolais. Franck Diop, le Congolais. Mais il faut y comment on peut imaginer, ça ne se fait pas nulle part au monde. Les députés, depuis côté de l'Assemblée nationale, ils attendent à l'homme côté de voter pour l'intérêt du peuple. Soko moni ba proposition balwa na bango mina kusakata ezaka pona intérêt na bango. Soko moni balwa la mina kusakata propagande pe to mona pe place basala yango te mais to mona ka bakoma ba député. Soko moni otali balwa ba gisement de gauche à droite ba kasanjingo. Je vous dis oui, oh bakisi. C'est pour vous dire que nous ezaka rien que intérêt na bango. Et rien depuis bakota yango ina leki. Oyebi ke batuna ki madame Janine Mabunda salaire na ye a touché à combien? Il a préféré que se comparer na président de la République. Parce que tant que yokolo babilo wandengwana biso pe ba combattre de beso tala yo. To répondre pour batuna ki salaire na ye. Ça n'a rien à voir na makambo ya salaire ya président de la République parce que président zaki invité te. Alors tant que bilo wandengwana yo touché biso pe ba combattant to répondre yo. Parce que président institution président de la République quand même il faut respect et ça là. Moi je donne courage. Et ça la matin dans le monde entier. Au monde que muto a touché salaire étant que sénateur, muto a touché salaire étant que un ancien président. Depuis qu'il existe. Et ça la matin. Quand on beaucoup, banen ba voter ba député. Parce que le peuple congolais, tout le monde Covid-19 fait frapper biso. Action mon côté au ba député n'a parvenu comme ça sur l'ensemble des territoires. Action mon côté gouvernement ça pour l'intérêt peuple congolais. Et puis bon on est obima combien 670 millions pour un individu. Au moment que le peuple a souffrir, au moment que les fonctionnaires bazali qui mal le payé, batikala président Félix NI NP impayé mais le lot comme qu'on régulariser makamuna bango. C'est pourquoi il faut avoir un grand homme pour diriger ce grand pays. Félix Antoine Tshisekedi. Moi j'encourage l'initiative. C'est au moment que le peuple congolais bayebi que na minute oyo tozana mwana mboka que Félix Tshisekedi Fati Beto Wazali actuel chef de l'État que congolais faut se sentir à l'aise na ba droit na ye. Parce que tango Franck Diongo député honoraire a eu engagement na ye ya ko luka ko déclarer aux droits constitutionnels étant que citoyen congolais. Je pense que justice na biso et ça la musala na yango parce que comment peuple azali ko traverser ba bengi misère ko na galère mais un individu groupe ba individu et touché à ba mbongo bon na poser une question
na kingaka tu wana bezaka site moko touristique. Combien kotaka na caisse ya l'État? Combien kotaka na caisse ya l'État? Nous tous on est des Congolais. Nous devons quand même nous jouer à richesse en mboka na biso. Nous devons quand même nous jouer na mboka na biso. Bazui entreprise ya l'État tout par terre, talanetsa. Tout. Talanetsa. Pour ne pas citer les noms, mais de vue comme ça, boyebi keto sawapi. Détruit. Yango pe na kosenga keno, ezapé secteur ya Yves Bonkulu, ya ministre du tourisme, qui est un échangeur. C'est une site qui est exploité, mais bon ke na kawapi. Elle aura tout refait na biso. Mais c'est ce que j'ai dit. Mais bon on est kendapi. Yango na sengi na ministre Yves Bonkulu, yoka message ya oyo ya yo tango zalaki président Luc de Gien de l'UDPS. Secteur ba pesio, eza kitoko makasi, wa pepe à travers yo ba jeune belé pe ba koza misala. Wana mboka David Itunga to chité na mwa motuna oyo ya insécurité ezali kosalama awa na ngomba Kinshasa ya ba taxi ezali ko enlever batou mais to moni ete la police esili ko senga na ba taximen nyonso à partir de 18h ba pelisaka ba tikaka ba minda ba taxi na bango ezala ka opela pona raison ya sécurité ya mboka na biso to kokozwa mwa likanisi ya lisolo to ya histoire yo po to chité a. Merci beaucoup maman Sephora na question tuna pena ba mituna kitoko. OK ba to bazo landa ba comprendre qu'est-ce qui se passe na mboka na biso. D'abord mesure wana ezali malam. Il faut ba ki à l'époque biloko andengwa ne bando salama mais to bandaki ko ka te bakangi mututel bakangi nombre ya batutel o babimi boy etalo salama te. Mais avec Fati Beto lelo tozoye ba ki no te bakanga ki ba kidnapping boye bakanga bango boye nombre bazo samisa pe ba samisa pe bango. La police est censée sécuriser peuple na biloko na ye. Oyebaki ke mboka Kinshasa ba komisa en couleur à PPRD tango bazoki ba peinture ba tia na ba quête na mituka ba komisa en couleur à PPRD. Donc ba quête ndezala ya permis et comme makamu ya neni on peut demander permis c'est tout à fait normal pour ba kenes que azana battre voilà pour me dire donc elongwe au objectif ba tindela ki bango makamu so ko tukuna na kati et comme tracasserie makaba mbongo biloko wana ezali malamu mingi te alors il quand même discipline ezala mopanzi ya la police pourvu que Congolais azala libre. Ezate ke lelo na butu ozotambola omoni la police omobanga. Koto banga kuluna, koto banga suna la police omoni ke Congolais kozala. Eza biloko oyo to déplorer tant ozali ko dénoncer yango boye eza pour comme la général Kasongo abenda batune matwe na parade o bakenda toujours au-delà suite à mission oyo bapesi bango pour que peuple congolais a circuler calmement, librement dans son propre pays. Alors, ce n'est que dans ce sens-là, maintenant, nous avons lukana préciser le romoko. Mais mingi place bazo tia ba barrière est un peu flou. Parce que dans la première rue, la fois passée, moutre romoko en pleine vitesse, le roi batia qui se pousse et il pou et le retient. Ça que accident. Ça dit que toboité faut basala na ba outil moko ya sécurité d'abord pour na bango mo attention tellement. Mais quand on dit contrôle, ils a contrôle. Ça veut dire qu'il ne faut pas donner privilège, il n'a mis tout ramousser sur les cas, koto botele messi, mais s'il y a des kidnappings, mais beaucoup profiter n'a pas besoin de kan basani, baleki. Et tant que Congolais n'a pas sa makanis nanga owana et pas Sylvanoka sont pourvu que nous à renforcer ba élément. À renforcer ba élément de sorte que nous musala ne salamaki qui toko parce que zaki malamu teto vanda boy ba enlever bande ko biso basi ba enlever bande so mibali ezali malamu mingi te parce que Congolais aza libre à circuler na mboka na ye à l'aise 24 heures sur 24 heures et nous azala étouffé et nous azala dérangé mais ce qui est encore beaucoup plus grave c'est que nous façon pe la police ezali ko sala makambo ezali yango te ils veulent toujours aller au-delà. Pour les allons sur ce que pesa mina compte ya bakonzi au moins toujours les comme si occasion que pesa dans la police pour comme shida alors ba biloko wana il faut toujours télémélango toujours s'opposer na yango batindi te pour banda ko senga watu mbongo batindi pour banda ko assumer sécurité ya batu et puis kota la bato ya kotambola na butu pour na ko sala bande ko na biso mabe alors biloko wana nde biso to ko télémélango o ko mona